Est-ce que lelo yo le anda na sila ba ko kabwana? Le égal à sila à l'époque. Li passe ya le ya Isaac sila. Il gagne $100. La visibilité chez Sila. Papa, il ne faut pas parler de la visibilité. Papa, il gagne de la visibilité. Attends. Ben oui. Boba était visible avant Sila Yebi. Papa, lelo na Kinshasa oche Sila, oche Bobo, bata mwana nzela, oromona nde ba venir ko kanga mapona Bobo. Sila na Kinshasa yebani batu ba yebi eza batu batala théâtre kala. Oh, t'as dit, Sila a commis un succès au Microni. Il n'y a même pas 5 ans. Bobo mérite beaucoup de respect. Ba comédien est belé. Ba na estime moko ba pesa Bobo o lelo. Ba olinga ba perdre ango parce qu'il y a des femmes entre autres Midaye essaie de Panama ba oluka ba ridiculiser Bobo. Rappelle-toi récemment na be émission mon auto loba. Na loba ki ango ndenge ma milo a se dégager et pas ya Sila ça ba be banana Sila parce que essaie de Panama fingi milo parce que bandeko musu ba fingi ma milo et ça là que maman milo se sentir les loba ke non c'était idem avec maman top. Ba benga pe na téléphone maman top toi na tournage il faut ya. Abi nakoya te parce que bandeko wana ba ofinga nga matin midi soir na kombo ndeko na nga ici là mais a intervenir te. Mama Kalunga idem. Attends-moi 10 000 euros côté là wana. Sora zela ngo 2 mois, alongoli 4 000 ya production. A ko zo billet ta sali makamneta ke poto. Très bien. On s'allume. Il faut moi ça beng ça Bobo. Est-ce que Bobo nage ne moi ça go beng ça? Mais il s'est dit, moi si t'as bien ici. Moi si m'ta bien ici, moi ça on se les démarches ni. A déclaré Bobo. Tosunga bana oyo okota likambo oko bana nzambe nzambe pe akota makambo na bino basunga biso na basaki na bakaye na babiki toenda kotelenga na balabala soki mame mila salaka oyo te na ero biso toa na balabala nzambe abatela mpe mame mili place aza apese mbongo nana posa totanga ndenge bana bato nyonso baza kotanga polobile mpe tokóma bato kola pambola bino mipa bashika pesa livre benga ye mpenza ya kosite te somoni ana te kende mbala moko bibele lobi soko olingi osala likambo ya malamu ozoyoka oya mabe sala ya malamu parce que ce qu'on vient d'ajoute vient du diable et le père des mensonges. Donc si vous avez directement la conviction d'aider Yaya Sala, moi je crois le Dieu que j'adore et je prie Jésus Nazareth. Téléphone à papa oyo nanzela na yo ekosonne pe arobe mangato pambola nzambe. Donc soki bana nzambe apesi biso alobaki ete tobokola bango lolenge tobokola ya biso ndako. Alors soki ozo préparer rentrée scolaire ya mwana na wako zonga na basket asika na uniforme asika, pourquoi pas penser aussi na bana oyo nzambe apesi biso nzambe pambola bina balobi oyo yoza ko semer okomwasonner yango un jour. Tozomi na avenue Kinzola numéro 49, quartier Régie des Eaux, commune de Kitsenso, référence 3e Dodan. Pour tout contact, benga biso na ba numéro Oyo. Vous êtes sur Top Media TV. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandi à Top Media Télévision, Bino Baye Bolingaka émission, les cours de bonne conduite. Soyez les bienvenus. Moi, c'est votre frère Tadjinga Lapa. Les actualités, Benginga Lisusu. Moussale Bengi Biso Lisusu, une façon de venir pour vous informer dans Makambo, Bolinga Mingi, na Banzelo, Bino Bolinga Mingi, Biso Totambola. Le code de bonne conduite est là. L'objectif de cette émission, justement, à chaque fois lorsque je viens, je définis toujours dans Makambo émission Oyo Elitaka pour que Ekomana Souka pour essayer ça. Tout ce qui se passe au milieu, il y a des comédiens, au milieu aussi, il y a des journalistes. Et principalement ces derniers temps, je suis focus dans l'Italie. Comédien parce que tout autour na bango ma campagne zali ebele. Voilà pourquoi nazo insister nazo senga na bandeko nyonso ba papa ba maman bozwa ka temps ya kolanda ba émission oyo avec vos enfants ba famille na bino ba ninga na bino aussi hein bozwa ka vraiment temps ya kolanda ba émission oyo parce que c'est une façon ya ko apporter un plus na ba vie na bino. Moi Tadinga là pas aujourd'hui nazo sala émission oyo avec Yamsi Yambe Bobo Manoka. Qu'est-ce qui se passe? Bobo Manoka azali na poto akeko sala na poto nini qui
a invité Bobo na poto, nani a bengisie, nani a memi poto et pourquoi? Est-ce que c'est réellement la femme au tozo koyoka na betandoike? Mais moi je vais poser une question. Aujourd'hui, pourquoi ba vedette nabiso, ba star nabiso, bazali sous na droit ya kozala respecter té? Pourquoi aujourd'hui on ne peut plus même respecter le sentiment ya ba papa na ba maman nabiso ya théâtre? Pourquoi aujourd'hui, lorsque un comédien a sali un pas dans sa vie, il faut être la synonyme ya ba insulte? Il faut être la synonyme ya ba n'importe quoi. C'est comme ça que ce genre de comportement nazo bengango comportement ya ba mboa. Les gens qui pratiquent biloko, je les appelle le chien parce que bazo ko agir na instinct na kibo mutote. Nous allons parler de ça ici au cours de cette émission avec mon ami Yams Yambe. Je vais encore vous inviter tous d'aller vous abonner à Belle Vie Télévision. Yelouzalem Manabino, en tout cas, allez vous abonner. Allez suivre, nous avons un film au nom de Likambo Yamabele, un film Oyo Makambo Zali Ebele, ba réalité to kutana nango na ba famille na biso na ba couple na ba relation eza ebele na kati ya film wana. Ezali moko ya ba trésor ya mboka na biso Belle Vie Télévision et nous devons protéger ça. En tout cas, maman, papa, vous avez des problèmes qui vous dérangent, vous avez des choses qui vous dépassent, vous avez des soucis. Nous savons tous que la seule personne unique Oyo Akoki qu'on finir avec tout au biso tozanango et Nzambe. Mais le bon Dieu travaille toujours à travers une personne. Voilà pourquoi Nzambe azo kosala à travers Belle Vie na musala naye azo évangéliser azo mema kimia na ba famille na bino. Maman Bijou Ketani, je vous salue maman. Un grand merci à vous avec papa Jean-Pascal Leka. Un grand merci à maman Zozo. La femme de papa Noema Vakalanzing a mis le respect. Un grand merci aussi à maman Émilie Setimaïnga. Un grand merci à maman Deborah Lubanda, kilo mère à Calgary. Berthe Konde Mbongwa propre, l'infirmier clinicien depuis Montréal, na Canada. En tout cas, Berthe Konde na Lili. On n'a pas mis sous Berthe Konde na Lili. Donc, na Lili vraiment Berthe na Lili. Bertin Konde, Mbongwa propre. Un grand merci aussi à Aurélie Mafuka Yaba Aurélie. Jonathan Moukadi Azali na sima caméra kuna. Tokena nanzela machine tozo élément o ya filmé na bino Likambo Mabele avec Belle Vie Télévision et on se retrouve tout de suite. Serge. Eh, tala. Na boy que ngai na loba maloba ikoma o. Tata leki na bangwa lobaki. Netinga Kouko. Dis, Pesamboro. JR. Serge, toi tu m'appelles JR. JR. Ozombe nga JR. Ngai JR. Oh, bon kombono na. Bon kombono na. Peraleki. Omoni promesaka yo ana parler na yo. Mukolo sala ngo avante. Est-ce que vous 12%? Ou bien vous papa ne pas zate ou 12% te do ba no bolengo ki tok. No biso pe to le papa na biso ki tok. Bon, au bon bidon. Bidon mbalo. Makasi. Na kolobelo côté. Bon noko nanga ekobimisa mabe moko. Atolobi. Mais bon yeba ke loi ya nature ezali. Na finga yo déjà yebi amot. Ah, olingo finga ngali susu. Bona na finga on na telema papa. Oyebi. Na liwa père, na finga ka ot. Sikoyo ko finga ngali rolo toteki lopango yo finga ngali susu. Eh, na ko finga kutu te. JR na ko fingo te. Utapenda ta. Mtokanga zati na lar. Mtokanga zati. Na lar. Na lar ndo mulwe na lar. Na za papa na yo. N'oublie pas ça. Yaleki. Akak. Yaleki. Nini? Mais tataleki. Exemple ni yo pesa biso baleki no to finga tataleki te. Hein? Ozu ayote. Ko sombongo ça problème te. Am kono na so la 4 ans pamba. Am kono na. Masaka tataleki po landi papa. Tataleki nani? Ngaza master la mi kono na 56 ans. Ko dépasser quand même baba limite quand même. O tato la papa leki. Ils ont malédiction. Ako zwango soka meki oloba. Yo soso mi pale. Mbongo ngo ya 12% ngo yo okangi. Bokabola ngo susu bino mine que j'espère. Kwani? Eze pa nani? Pwano olingo ye. Sano JR, otunga ngo pona nini? Vous bengez JR. Yo sa lupa ngao. Yo pesa tesilite. Yo sa lupa ngao. Ka bola tetali ote. Ozu ngo na kanai na ko. Pale kitika. Panjang. Bomba za gabo tika. Kanai. Elote chocoté au salote. Voilà, de retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. Nakanisi Boutso Landa, extrait à film Nabino. J'ai l'habitude, il y a Koyeb Sabino était à Tochakaba, extrait l'intégralité. Allez suivre ça dans Belle Vie Télévision.
Et je demanderai aussi à tous les Congolais, bayenyon so bolingaka théâtre ya Congo, bayenyon so bolingaka musala kitoko, ba maman na ba papa na biso ya théâtre basalaka, allez suivre le mal dans les noirs ya Dinanon. Na DD télévision en tout cas ezali qui toque le mal dans les noirs en haut le lobo zomo na makambo ebele ezo kobima. Belle vie continue à faire son travail. Voilà, elle est déjà avec moi, il s'appelle Yamse Yambe, mais c'est le Terminator to luka moyen to solana yé to pesa yé mbote poto bande émission na biso. Yamse Yambe, bonjour. Bonjour Tadinga là-bas. Bonjour na bande kotuba otala biso. Je suis Yamse Yambe. Très bien. L'invité du jour. Merci beaucoup. Famille Bota oye. I don't know problem is mutu is moko is iye. Miye asasibana. Oui. Et papa olobim mabe. Et olobim ni moko ko meko bandela ngo disusuté. OK. Toi vas-y mon cher pardon. Papa non chin. Mais il y a apparemment ba coca ngo ezana ba couleur différente hein. Il y a eu eza coca, il y a une énergie mais mélangée na coca. Donc il fait un goût différent, la couleur peut être différente. Maman Emily c'est Maïnga. Ah ben oui hein, le coca ça va. En tout cas merci beaucoup na bandeko tout ba okanisaka nde to kabula ba coca moko na plateau ya kitoko te. Merci beaucoup pour la nébo ça bisobo. Toyo que ça bino solité. Même il y a beaucoup de personnes qui sont dérangées lorsque on partage un coca. Tine la bisobo ata moi quelque. To so mata moi dikazi ya coca to chekuna po. One ko mato ko mo senga ba coca. Te on a bibo. Omoni a part awa nde to mela coca bo. Na plateau. Banda plateau to mela ka coca belé. Très bien. Les scouts. Non, Melkin-toi, je t'ai sali. Jonathan Boukade à la prise de vie, merci beaucoup. Dieu Moundir, merci beaucoup. En tout cas, bandeko tout bas aujourd'hui beaucoup au d'intérieur la biso famille Libota, je vous aime énorme. To prier pour na bandeko nyonso ba maladie, to prier pour na bandeko mité mezoki bandeko baza éprouvé, tout ça mbela pour na bango le consolateur numéro 1, le consolateur principal. C'est Jésus-Christ de Nazareth a consolé mité moyezoki. Excuse-moi. Merci. Bon excusez-moi moi mukie. Na ngana le belo mo na ngana lo banini. Bandeko nyonso mete meza kozoka to consoler bango mais place on a kosoli na nyana lo baboy ba parti on a kolobawa bokatela moto na part na yi parce que je vais choquer. Voilà. Maman mora ebisinga bisoko lobi je vais choquer. Attends zaki na cuisine au moins na fandi na yé na matisi volume na fandi na kits na yoka. Prochaine tour à moto za choquer zanani. Je vais choquer. En tout cas d'une manière intellectuelle. Tous les coups sont permis, sauf la diffamation de les insultes. Ça ne fait pas partie de nous, comme je l'ai dit à chaque fois. Ce n'est pas notre assiette. On peut remettre nos pieds des sur terre en parlant intellectuellement, pas en insultant quelqu'un pour te bilobité. Voilà, merci beaucoup. Tout Aurélie Mafouka. En tout cas, mon okala Aurélie. Aurélie, ça date de trop longtemps dans mon okala. Mafouka. Mafouka ba Aurélie. Pour pas que tu regardes parler kuna côté à aux côté kuna to ya meti siko pe. Était sur tadi déjà ya qui a bombé lingabo. Mais bité Aurélie Mafouka. Voilà. Non mon ngafuna melanda mo coca po. Ave fula bela. Pour la moi coquet belé dans la zama ngei. Ba vers on est à somi. Coca mo bimana na énergie mo bimana coquet côté a pétonité. Et puis coca na yo différence dans les apo ezana mo ba fulu. Teza énergie. Énergie na coca so sangani et puis zaka moi saveur, moi mousse, moi boya. Mais cuisinier toi bloco na sala on ba mélange à cocktail na sala. Toi va c'est to ko na 6 pour on ngana bombarder. Donc on ki na ba ko. O lexanga air. Voilà, Yamse Yambe. Le film est déjà. Nous voyons, il y a beaucoup de choses. On a embrassé Bamambou Belé Nakati, Makambo Yaba Parcelle. Lorsque Ozomona Serge qui oyo azoko manqué, yaya na ye respect parce que Azali na moi le chocho, Azali na moi eloko. Héritier, il faut le dire. Bref, oui, Nathalie Place Moro, Papa Serge a joué ça, Jérémy na Mochopi. Par exemple, Bateka Bamaki, Alissa Bamabi, dans le corps, fait les mots qu'on a joué en charge.
on fait les mots dans les vies du Gaboui. On le gosse en charge. Mucho pe lobby, ngai obe na zo fele, ai sabe ah, ki uza mukolo. Donc on fait les mots la place où la moi c'est ma ami le baso ndekole. Ba ambiance na bango wa. Bila l'émission, dans ce passage à Bimse Wara et Boukenga. En tout cas, je vous invite tous, nous sommes plus de 229 après abonnés Libandabo. Donc, tout qui est tout comme maintenant 300. 300 000, ça va faire quelque chose de bien. Ouais. En tout cas, ça nous prouve que tout ça est belé. Tout consommer pe ba film na biso pour yango des problème. Tout ça la plus focus na film na biso le très bien. Ah oui. Tout ça la plus focus na chaîne na biso Bellevue télévision. Tout ça la plus focus na leçon morale auto tiré na kata théâtre, ba théâtre na biso puti na komela biso. Tout ça la plus focus na makambo kaka ya Bellevue. Et permettre biso to yoka ba voisin te makele ni ba osala parce que biso mo to na makele les qui makele ba voisin, makele ngweza ni miza scénario. Très bien. Voilà, Makele les a scénario. Nazo pour rejoindre juste les idées de mon cher frère, mon jeune frère Yamsi Yambe. Problème est Adam. Depuis tout à l'heure, voilà mon jeune frère. Problème est Adam. Avançons. Avançons. Allons seulement. Je te permets. Voilà. Famille Libota. Oye. Toko tana distraction oyote. Il ne faut pas comparer à Bissona Batou. Message on a lancé en na ba frère nanga na ba sœur nanga nyonso pe na ba émission nyonso na kobano lekana on sala. Famille Libota leader nango ezalaka Bellevue. Bellevue déjà ezalaka image ya makambo malamu. Azali symbole ya unité. Azali symbole ya kosangisa. Bellevue azali rassembleur. Okay. Bellevue a panzakate. Bellevue a zoko sangisa ba tête nyonso justement na objectif moko pour notre la théâtre. C'est ça. Lorsque nous venons na télévision, toya kapono fingate. Toya kapona ko diffamer sur batouté parce que au besoin ko défendre, vous défendez ba valeur. Donc les valeurs au besoin ko défendre ba kuta ba anti valeur te katina biso. Voilà pourquoi j'avais encouragé mon jeune frère Yamsi Yambe. Mon jeune on a en tout cas dans le balsoute. Malamu. Dans le balsoute. Nayaki awa na moni azo reprocher d'été na biso awa na kombo ya Dadju. Ayepsi mais toi comment tu peux te permettre yo d'été mobimba plateau ana biso to travailler kawana. Image ya plateau wana elikoloba eza définition na biso. Plateau wana on voit directement nous. Même mutu mususu doit yeko tourner. Comment on peut permettre batu bazo tourner na plateau wana bazo tenir ba propos ezali ya malamu te pour les autres na ligne de loko wana te. Na kanisi ablama qui est d'été donc azwa qui part na peut-être prochainement à sala ngo. Ah bon ça. Et aussi na olinga lisusu na sinale bino famille Bota. Bazo luka ba coller et pas na biso pour ekoma geno est-ce que bon mona ka pété que x wana ya famille Libota afinga kabat et ndakisa ndeko na biso des mères jusque là j'ai commencé à demander envoyez-moi la vidéo donc des mères azoko finga ya Gabi ti lelo ezo mona na te depuis to banda ko lukati lelo vidéo na e mona na te mais na minoko abatu ezo tambola nini des mères attachées de presse ya Bellevue afinga kaya Gabi Bellevue azotika des mères afinga kaya Gabi mais jusque là vidéo na donc ebimati tout ça est pourquoi c'est pour coller Bellevue na bêtise mo pour dire que non Bellevue batu no pe bazo finga ka ba comédien mosusu quelque chose to tika la go sala te il y a quelqu'un qui m'a parlé de Mamou Moulouba nakanisi Yams journa awa alobile qui en face alobi Mamou. Dorénavant, si tu viens pour insulter Koko Maïsoussou Awate, on n'a pas besoin de gens qui insultent le gens Pembeni Nabiso et surtout lorsque on défend Bellevue. Et n'oubliez pas aussi, Mamou Aouta qui peut kuna. Hein? Si je m'abuse pas Mamou Aouta peut Elwana. Donc Mamou ba ndeti pe Aouta ka Elwana Tamobo. Alors faut le kolo azoya il faut que bongo la yakoma na obiso tozana ngo besoin ça sera quelque chose de bien. Donnons seulement Mamakambo et Sengeli, nous voulons sauver les théâtres. Est-ce que le théâtre est sauvé on a n'importe quoi? Non. Faisons Makambo et Sengeli. Yamsi Yambe. Voilà. Ils ont continué, hein, Makambo. Ils ont continué quand on a Internet, ils ont coupé la moto. Aujourd'hui, ton papa Bobo Manoka, Oyo Azali exposé dans la place publique après Kokende Naye
mboka ya bapaya ba makambo ebimi avant kutu déjà kende makambo ebanaki kobima. Qu'est-ce que tu connais sur Bobo Manoka? Voilà, je vous invite tous de s'abonner sur Top Max officiel. Très bien. Comme je l'ai dit à chaque fois, Top Max officiel les a deuxième chaîne où le place Nazalaka, deuxième chaîne nanga. Je vous invite à s'abonner parce que qu'on a fait beaucoup de Hollande, c'est une exclusivité à Makambo. Bit avant de répondre t'as dit, bit na biso famille Libota Ezani. Comment arrêter les insultes dans le milieu il y a internet? Très bien. Au départ, il y a une stratégie comment faire terre bango, batika ofinga, tu y na bango na ba analyse moko intello, ou permettre bango ba finga rali sous-souté. To coincer bango vraiment. Ba kei, ba komi ko luka ba la biso ba analyse pour permettre bango ba pousser mon argument. To pousser ba ndeko ba koma ko réfléchir, au lieu de ça makambo comme ça. Voilà. Ba ndeko musu ba kompe réfléchir. Entre autres ba ndeko musu nanu ba jouer réflexion té. Après bazongi lisusu na assiette na bango loko ezaka kofinga. Ne na ye lisusu na deuxième réflexion. Deuxième réflexion eza nini. On doit faire le fort. Famille Libotwa, on doit se mobiliser. Il faut tout ça là effort. Effort tout ça nango eza nini. Effort tout ça nango ezali il faut. Je dis bien effort tout ça nango eza il faut tout envahir internet na elongia belle vie. Très bien. C'est-à-dire comment tu vas envahir internet? Très bien. C'est-à-dire bandeko nyonso balobelaka na comme makamba ya belle vie télévision. Bato tout balobelaka la personne de belle vie kandi. Bato tout basalaka promotion ya ba film ya belle vie. Bato tout balobelaka combo ya belle vie. Très bien. Il y a l'exigence qui existe na kati wana ezali vidéo na yo kokotisa il faut tcha elongi ya belle vie. Promotion wana et vous permettre bandeko c'est toko mi 30 to sala musala wana bandeko baza na ngambo ase on a biso sila soki bango baza 10 déjà faut ba ke biso to leka bango na ebele. Très bien. Déjà to sala sur le plan promotionnel to leka bango. Très bien. Soit to mi 50 bango ba 20 to leka bango soit to mi 100 bango baza to leka bango c'est automatique. Très bien. Donc il faut si ko to soutenir ba chaîne nyonso o yelobela kombo a belle vie o yelobela ba valeur a belle vie o yelobela ba importance, makambo belle vie à kitoko sur le plan positif. Très bien. Moi je vous invite tous à s'abonner, à encourager bandeko nyonso. Je crois que ça sera quelque chose de bon. Mais aussi je vais ajouter et après opération Yamsa Lobby, nous allons commencer à identifier nani openazali vrai ya famille Libota. Parce que il y a certaines personnes qui sont des infiltrés. Nous devons aussi identifier vrai ya famille Libota. Ouais. Parce que nous constatons des fois aussi il y a les infiltrés. Les infiltrés, ils ont banani. Banani on a benga les infiltrés. Ils ali oyo bazo koluka ko sala image ya malamu ya maman Belvité. Si. Lorsque ozo ko sala image ya malamu ya Belvité d'office ozali infiltré. D'office ozo koluka ko utiliser image ya Bellevue na ndenge ya mabe. Abusif. Donc or si tu es vraiment vrai ya Bellevue, viens défendre les donc le vrai valeur au maman zanango parce que atoni sami nango tala soki baye na yaka toko ya na degré moko impossible. Au monite ndenge bakomo vider bazo kende. Je vous avais dit Karine Mokonzi aujourd'hui à Soukawa qui en parle aujourd'hui? Qui parle aujourd'hui des Chinois? Baza wapi? Biso to banda ki lit wana ka boy. Et puis aujourd'hui pe Simba ndenge pe to kenena lit oyo. En tout cas besoin temps vraiment biso to saka musala. Accompagnons quand même ba evre malamu ya bandeko bazo ko sala. Yamsi yambe. Voilà. Situation ya Bobo Manoka. D'abord n'a pas sur information mon. Après un moment tu as dit très bien. Tu sais faut que tu mon papier mouchoir. Ouais, pour mon nzinza zaka bon même chez Azuma papa. Tu mon papier mouchoir mon cher. T'es natif vraiment. Donc t'es natif vraiment bochumbo. Et kangi non. Affaire c'est mon. Faut te me battre là. Faut me battre là mon cher. Pour mais ici yo premier comédien congolais a foutu là ma campagne en pleine Montfléry, c'est Bobo Manoka. Tu vas na coin sur au tomboli barrière. Tu vas na coin courir qui on dirait péter que ziki na coin wana. Kofi a okita na bali kondi porter déjà ati polo qui doit tout mon néné na bras cassé, il y a déjà moi cinglé. Ah okita bali kondi porter je okita. Combien de moment courir vraiment na Montfléry. Attends oh bodo. Oh nani bodo.
je te salue pour ce jour à Paris, mon président Bobo Manoka, le big one Motoya, mon papa Loutouma, les professeurs et ses élèves. Voilà, je te salue. Bon séjour à toi depuis Paris. Celle de français, on va défendre Makamba Biezaranga. Bodo, oh vraiment. Mon père, Kofi, Bobo, tellement il y a mon père, oh vraiment, mon beau qui va continuer mon fleuri, bébé. Vraiment, on a fait mon fleuri, mon beau qui vraiment, yo, mon beau qui. On m'a beaucoup mais on continue mon fleuri. Vraiment, ça va aussi de tout le monde. Bobo, c'est caca. Voyez vraiment, yo vraiment, vraiment, yo vraiment. Putain de merde, moi qui ai bêté le côté, putain de vraiment, merde quoi. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vraiment c'est normal? Est-ce que vraiment c'est normal? Non, tout ça fait pas tout quoi. Vraiment, tout m'a parlé, tout m'a. Tout le monde vraiment. C'est le comédien. Oyo akota mon fleuri c'est bobo alors moi mon fleuri ya yo kende avenue ezalaka lokozo kende oya en fait ya lopango mobimba azana 5 voitures eboulaka IST à l'époque azana 4 sprinter eboulaka à l'époque ba benga ngo dessin ici esprit de mort on comprend ba ya ka otikela mbongo ya versement na palais. Est-ce que tu peux imaginer? Il y a versement à Palin. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, en réalité des choses, facilement. Très bien. On méritait moins respect na part naïe. Voilà. Mais aujourd'hui, s'il faut que ça l'analyse, lobby ertozo ko yebisa ba comédien bo telema ke singa o ezoko finga batu oyo bakoki ko toucher à tout le monde. Hier tolobaki pona makambo ya babobo et aujourd'hui ce sont les mêmes personnes qui insultent encore une fois, qui exposent la vie privée des bobos. Réaction no ekozani. Bon. Bobo mérite beaucoup de respect. Ba comédien est belé. Ba na estime moko ba pesa bobo o lelo. Bon, il va perdre en haut parce qu'il y a des femmes, entre autres, Midaï et c'est de Panama. Bon, il va ridiculiser Bobo. Rappelle-toi récemment, on a mis ce monde en haut. Dans le bas qui en haut, n'est pas milo à se dégager et pas à sila, ça va banana sila. Parce que c'est de Panama. Fingi milo, parce que bande comme souba fingi ma milo. Et ça là que maman milo se sentir les alo bagay. Donc il lui sauté. C'était idem avec maman top. Ba bien na téléphone, maman top, toi on a tournage, il faut y a. Abi nakoyate parce que bandeko wana ba ofinga nga matin midi soir na kombo ndeko na nga ici là mais a intervenir té Maman Kalunga idem papa Serge idem Alain papa Alain papa Richard ba Aziza ba Léanda ya kutu na parlo pas kolobati est-ce que lelo oyo Léanda na sile ba ko kabwana Léa égale à Sila à l'époque. Li passe à Léa Isaac Sila. Isaac Sila. Non, Isaac Ursile Léa nani Sila naya à côté na 4 à s'imposer. Naibisio tango Léa na Sila. Bon ça la succès to bazui ba vandi na kata groupe Simba Xila zaki nande. Si balongwe exile zaki na kata ya groupe Simba balongwe ba tie ba sali groupe na bango école eleka na Congo web batiki antenne a on comprend na kangi parenthèse wana très bien lelo yo na ebisi yo sikoyo omoni ningi boba ko mofinga maboyi yeba ko se décider à longwa papa bobo gagne rien et pas si là. Il gagne $100. La visibilité chez Sila. Papa, il ne faut pas parler de la visibilité. Papa, il gagne de la visibilité. Attends. Bobo était visible avant Sila Yebi. Papa, lelo na Kinshasa oche Sila, oche Bobo, bata mwana nzela, oromona nde ba venir ko kanga mapona Bobo. Sila na Kinshasa yebani batu ba yebi eza batu batala théâtre kala. Oh, t'as dit, Sila a commis un succès au Mkoni. Il n'y a même pas 5 ans. Si là, on a aussi Internet. Ils ont 50 ans depuis 2019. 2019, je crois. Moi, 3 ans. 3 ans, Papa Bobo a la succès depuis 2008. Ah oui. Et puis, succès, il y a premier sondage na Kinshasa. Bobo.
Moi otinda moi ba tout moi ba mpuku moko bo excusez-moi pour le terme ba leka ba tout moi ba mpuku mo bende ba ndeko so ba lobaka tuma tout kampuku moko merci beaucoup kampuku moko bo lokwa ese nani oyo mida kampuku moko lokwa ese dépendamment ba ozwa monopole sur bobo. Est-ce que nani oyo ese dépendamment bobo na Kinshasa awa akolinga ese dépendamment moi c'est ne papa moi c'est na yebi si on nga na vandi na bobo trop na yiba guna ba critère basi bobo omona bobo na vandi na yes 8 ans. OK. J'ai connu mieux l'artiste. Avantage na ngai eza makambo ba te belé à TV na yebi. OK. Avantage na ngane yangwana. J'ai connu mieux l'artiste. So elinga makambo ya Duche na yebi. O elinga o ya 2 ministres na yebi. Ya Hans na yebi makambo na bango nyonso. OK. Et puis makambo na bango na yebi za makambo sous eza kutu ya visibilité te za makambo privé na yebi ya palais na ndenga mabete. J'ai côtoyé ces artistes là tu vas na bango tu beti na bango babale match à loisir ba yeto kutani to sol ça dit je connais mieux eza ma assiette na terrain wana. Mais pourquoi est-ce que et c'est dépendamment au comme na niveau aloba bobo moi ça bengisié aza na Belgique aza elongi ya manike ya Belgique yango wana bobo ba bien revendre na manike ya manike ya Belgique te akepa moi si musu na Paris mon cher poto soyi to chango eza poto ba diaspora ba ndeko na biso ba soutenir biso mama moka bengenga ebisinga alobi yaya na kenda na Kinshasa na kutani na leki na ngamo azaki na poto ba azai suna droit kokota Europe te parce que ba kangai ba bebisa mikanda na ye machin aza soki mwasi ya nani yango wana na sere tu na ndaku na ye ba tchelinga biloko na zui complexe. Ah oui abi na moni ndaku na obi oyo ndaku ya lokwa ba ndaku biso to vana ba France te abi oyo ndaku les gens qui ont vendre na Kinshasa, ti lo na Kinshasa. Papa, moi je connais beaucoup de personnes qui ont poto ya sali une année à vendre na Kinshasa. Ana pour ça travailler bien era moni saison ya hiver et bandi, azongi ne poto. Pour certaines personnes c'est normal. Bato ba ki na bango ba fana bango kuna je refuse pas bandi ko bazé belé. Moi j'ai des enfants là-bas, bato baza e belé je refuse pas. Mais Mida na calcul na mutu, elle ne peut pas calculer bobo. Mida il faut calculer Oyunani, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Mais ça n'a pas Roi David. Mida il faut calculer Dogolos. Mabe Mida eza wapi ba contacter yé pour lo ba makambo. Non, il faut attendre moi réserve parce que bobo asali la bango musala. Bango ti bazwa ba $100 ba $200 oyo ndeko na biso mam sa tinde la ka bango. Eza parce que bobo akendaka ko tia elongi na ekuna. Papa, Bobo n'a pas besoin de visibilité. Bobo a changé, Bobo a comment moi malamu hein. Mais tout ça aussi c'est pas bon. Comment on a biso? Oui. Tu m'as coca pardon. On a on dit na comment chauffer. Moto comment matamonda. Koka on a monde ici là pas va. Te mena monde tia yo ezo kitate anga bene comme presque à la fin. Yo ozo bakisa ou bien et na beti kusek. Beti kusek. Kusek. O ba scout ndemu ba mela ngo be pona. Ah, et ça sombi babi, ah Lukaka match banda pas on tient. J'étais sali depuis quelque part mon ami scout. De là où tu es, je t'ai sali mon ami scout. Je t'ai sali. Très bien. Papa. Bobo. Ba benga na tournage. Mbala mon côté, ba comédien ba ngonyo so ba yebi. Moto nyoko li ba comédien belé na théâtre na tournage le quoi bobo ati. Obi nani? Ce va bengi bobo tournage 8h à 13h. Et puis au soumettre au tien na rôle. Ba quand même tina ba tala bobo comme ça bango na niveau ya rôle na ye ba bandaki pe déjà. Ba komi pe scénario ba tangi pe kombo bobo na film fait de compte bobo bengi bobo tozi na tournage na bon sa voiture moyenne na makolo ya te. Ba zui elongia bobo ba longoli ba che Pierrot a joué Pierrot ndomba si je sali. A joué na kombo bobo mbale belé. Monto a luka visibilité qui m'a parole bongo. Monto a zo luka visibilité a qui m'a parole bongo parce que yebi na qui visibilité. So ça va même choix pesanga. Oui, yango nde no luka pona moni na moni tension mais ali kolo pona mamba bobo. Moni mamba bobo na Belvin na mama top et ça la ngamo mutu pasi na yaka mabe en fait. Oui yaka mo fort. Na yaka mabe makasi. Très bien. So na moni monto ngaba be choix ezali mais na kata tous tanga so na na toki papa. Vous comprenez mon cher?
Pierrot Ndomba, si je sali, il y a moi ciné, na bon mot dessus pour l'émission. Pierrot a joué un film combien na combo à Bobo. C'est le comédien où il y a Nyoko Liba scénariste à Kinshasa, c'est Bobo. Mais ma bête. T'es ma bête. Quelque part ça dit on a valeur on estime Mobo oh lelo bande ko wana ba oloba te ke ta o ya bande ko telengana to bengi to fuli. OK. Bobo lelo afanda na ville. Le pan a foutu la rapport pour ne pas parler de ça. Ils sont en pleine ville, je crois, il y a Pullman. OK. Vous comprenez? C'est dans les $1,700 par mois. Entre 1,700 et $2,000 par mois. En parking, il n'y a pas moins de 4 voitures. En Range Rover, en arrière. En Mac X. En arrière, il y a bleu de nuit. En arrière, en noir. Si on est à Magamuna, il y a un privé. À ce qu'on a un business parce que Bobo am Congo, comme on est Manoka, je connais mieux l'artiste papa. OK. Vous comprenez? À mon Congo Mbakasi. Donc, et c'est des Panama. Bobo va qu'il y ait des poteaux. Bobo le lois dans la chaîne, Nathalie a petit film, mon call pastoral, maman a biso belle via jouer, on a ma cassi. Oui, et puis mère mystique. On a beau ma belle vie. Obi. Matembele yango eleki. Obi, non, belle vie c'est une actrice. Oh non. Est-ce que vous avez joué bato musu kuna tonde et jouer li wana na comprendre te na mono non assiette. Détermination moko. Non, belle vie. Félicitations. Oui. Papa. Bobo a na chaîne. Chaîne ya Bobo. Écoute ça mbongo. Vous comprenez? Très bien. Écoute ça kambongo. Chaîne ya Bobo Manoka. Écoute c'est là là. Très bien. Attends-moi 10 000 euros côté c'est là et wana. Sora zela en 2 mois. Alors on lit 4 000 ya production. Alors qu'on zoa billet ta sali maramneta ke poto. Très bien. On ça là. Il faut moi ça beng ça Bobo. Est-ce que Bobo nage ne moi ça go beng ça? Mais ouais, il s'est dit moi si da beng si. Moi si m'ta beng c'est moi ça on se les démarche ni. A déclaré Bobo. Après Bobo m'ta na ba ressemblance. Papa, tout ça va réaliser, tout comprendre tes makambango. Moi, si nini robengisa Bobo longo be Kinshasa à Kepoto. Le bande à Ke pas moi ça que vende pas moi si quelque temps na séjour na ekuna. Au lieu vendre peut-être pas muska. En temps mon qui ta calculer le baké c'est dépend na comment calculer na mutu nanga pour mida le baké. Non, Bobo matière no ekoti benganga. Oui ke ba sero ba komi na elo mo benga na comprendre te. Ni dans le bana Bobo benga Bobo apeka moto. Neti biso nyoso. Na ebisiyo na ebi nogo wana bien na calcul na ye pour alinga mida moi si le roi mida na calcul à Bobo et à passer. Est-ce que ici il faut alinga bango ou bien matière na bango nde komi kuna te pour ça ya mida ezali Boba qui peut olala te pa na 2 jours na onde te beta pardon non Zambi. Maintenant yoki ngo mo sukali ngale ngo mo ngai côté na nga. Ela ngai yo. Na yoki ko. Ela la dité. Moi niveau sukali eza élevé. Mais moi na mboka yamsi yambe. Question moko eyeli ngai. Mida azali abaku. Et c'est de Panama abaku. Makambo tolobaka awa nuit et jour, il faut qu'on désavouer bateau, il faut kokanga bato minoko. Président Bobo aussi azali parmi ba comédien OP bazan audience na milieu ya théâtre ba ko pe koloba non ndenge ba mama top baloba ndenge ba mama moseka ndenge ba mama mususu baloba pour na respect na valeur na bango. Mais ceux qui to sali même sondage bato wana lelo bazo finga ye kasi bato o ya tournaka nuit et jour et pas ya mama si la au monité que non président Bobo pe baza parmi batu o bazo babana ki ko pesa batu na vitamine bazwa kaka monopole ya koloba croyant que ba ko toucha ka un jour te na ba personnalité na bango. D'abord le ko liboso foté batadi ezani Bobo aza passionné de l'art. Bobo alingaka mo boulot wana na émission na degré moko pas possible. Très bien. Bobo boulot wana ya théâtre lela yango ya degré suka. Ça dit yé pour na yé il s'en fout de tout quoi. Et puis il savait pas qu'on pourrait arriver à ces points.
Mais tu banaki oyebisa bango. Mais biso ton oyebisa bango bango on a raté. Réveillez-vous. Na jouera trop kuna boye bon. Vous allez intouchable. Or kuna pour un succès, ils sont capables na nyonso. So matière na bango. Même matière à maman na bango moko mam ce jour ekobima ba balugeli. Ezalaka yango eza mitambu o bakanga ke moye o lobeza te poto za nango na maboko. Mukoloko koloba ha. Mais moni lo salami. De là où il est, depuis Paris, je salue Bobo Manoka, je crois à tirer ma leçon. Ah, makambo azo tirer ba leçon. Très bien. Et puis au Québec azo benga pe ya bengi pe mam sabi o mona bande ko na mande ba oloba mangai. Bo bebi se langa makambo nanga. Ozo remarquer que vina nga pri a bengi pe mams. Benga batu na yo. Emsu mams pa mona ninga benga bango te parce que bango ba lowa. A ko meka ndenge nini. Po kuna deza kaka bo sala me ko pekisa. Pyramide renversée. Mon considère à c'est communicateur ba likolo. Pyramide renversée. Ça dit na minute au kuna bobo comment calculer que sera zongiki a tourner kuna te. Et puis ngana web sa président Bobo Manoka. Je sais très bien que Olingaranga makasi. Très bien. Je sais très bien que Olandara be émission nanga. À chaque fois problème na yo ebimi na média parler de toi négativement, ou là la rapongi ya kimia parce que tu as quelqu'un qui va te défendre en tout et surtout. Et pas si là, au Kenera ko aider. Et pas si là, au Kenera ko aider. Akenosa musala po bafuta kaye. Non, akenosa nanu musala na ye po alinga kaya ngonde mingi. Ile kwa liboso. Ya mi balo zo kende pe ko tchani de kona yo coup de pouce. Très bien. Mais coup de pouce wana soki est commis à travers et nuire vina yo privé, tu dois arrêter cette relation. Tu dois te décider yo ebisanga yo lobi yams à un moment de la vie, il faut apprendre à dire non. Na plaza na 5e rue, na rappelé yo. Oyebisanga bongo, yams à un moment de la vie, il faut apprendre à dire non. Nazongi sika leçon yo pesaka nga président Bobo, nazongi selika yo. Bobo Manoka, à un moment dans la vie, il faut apprendre à dire non. Tu ne peux pas continuer avec quelqu'un qui bateau ba ofinga yo et puis on décider qu'il faut continuer na bango parce que on calculer que ce na si la théâtre état la mati. Yo moko na no tala makoleka sila. Benga belle vie, benga bato ba faut jouer, benga mama top, benga bango. Tika ba soki o benga sila ya. Mais yo ko kende kuna te parce que ba fingi yo ba étaler yo za na basi 4000. Oza na Belgique na mwasi Sirène, oza na Londres na mwasi moko soki Mélanie, oza na mwasi moko na Paris Sofiana, oza na mwasi na États-Unis. Ba étaler vie na yo tranquille. Et ça qui toko ata mokete. Moi je te dirais ça là est fort ya koyeba makambo o ezoye la yo parce que le bito ebiti. Très bien. Voilà, mais aussi je vais signaler quelque chose parce que non on a ba déclaration batu bazo loba ete mutu abengi azana France mais il y a quelque chose en Belgique, c'est ça. Mutu abengi bobo na pototé. S'il vous plaît, papa s'il vous plaît. Tout non loba par rapport à tout ce qui se dit sur la place publique. Mais je vais signaler aux gens mais nous c'est ça en Europe, n'est-ce pas? Bon, c'est en Belgique, en Belgique, en France. Donc, nako comme la France, mais non, qui n'est pas de Belgique. Non, tout ça qui a comment en Belgique. Nako comme Belgique, donc France ou soit France, non, qui est Belgique ou bien Portugal. Papa, tout ça qui est en or qui est Belgique, comme la Belgique, c'est pas la Belgique, tu faut aller à Paris. Moi, si au secours à Bengsa Bobo na Belgique, il y a na Paris, à côté raté. En tout cas, ça fait trop mal. Et ça, c'est quelque chose de 7h du temps. 7h du temps, quelque chose comme ça. Donc, il y a tram, il y a métro, je crois 7h du temps. Et ça, là, pas si. Bruxelles-Paris. Bazakapé n'a droit à respect, à considération. En quoi ça nous regarde? En quoi ils ont même un plus dans le théâtre à Congo aujourd'hui? Commencer à citer Bassignon sur ya Bobo ya Mukili. Kindumba ya Bobo nyonso ebima. Etalibino na makambo o Bobo aza ke soit lingi mwasi eloko liboso asenga ka mwasi na sombela ye mutuka. Pour quelle raison? Et surtout za kaka batu moko wana. Kaka batu wana. Comment deux personnes ba coacher batu nyonso mal à l'aise la communication. Papa, eza les sanga ya baza les abakunini babylonien wana. Bango kaka. Les comédiens biso toyeb sabino nuit et jour.
tala bakozwa me basi na bino bana na bino ya ndako bako inculquer bango makambo mabe na mitu et puis ça va rester comme ça. Ouais. Aujourd'hui si Bobo ceux qui peut-être les doigts na mwasi na ye oyo ceux qui za solo bien ya lokuta. Pensez-vous que na makambo nyonso eleki mwasi ana confiance et kozala sous ndenge doza ki lobby. Ba côté si déjà doute moko boy na mutu neke no keba noko oyo azana moi 3 4 5 mère mobo o peut-être ba edakayo. Peut-être ce sont des fans, peut-être baza ba connaissance, peut-être msu moi si na ye pe wana bazaka na ye mère moi si na ye wana assist petaka ya bobo na blo moi. Voilà. Tant bango ba lobby, elle affirme directement que c'est vrai makambo wana kanisa c'est vrai. Donc mbala moko bozui vie ya couple ya batu bochango en danger. Bo baby si yango eza biloko biso to lité à nuit et jour. Tozoyi psa bino ngo nuit et jour. Heureusement ezoya ezokota na communauté na beaucoup fité. Nanu pe bokomi ba baba te nanu pe bokomi ba aveugle te bozomona. Comment bato mais suka na yango na bien. Comment bato 4 ba ocha bato belé mal à l'aise. Na théâtre ça 2 personnes. Theresia na ya Gabi. Na communication na bango kuna ezali Mida na essayer de pana. Et bongo mamu, otuki mamu. Na mamu 5 personnes wana. 5 personnes wana. Eza na ba comédien mibale. Ba kufa. Diana Makila akufa na kombo ya Gabi na monoko qui le sait pas toyebi eloba mana ba etana Teresia Suzi akufia o ba bengani na matanga batia Suzi wana na kiimbia Teresa yaki te akina ka 50 ans akyo le la kuna et puis azo le ba ocha moi na Teresa ye moko na téléphone na zana ngwa lobango est-ce que yo za moto ko le na matanga Suzi moi na ayebi Teresa mieux que biso ponda lobaki yango to longwa koto yo to kende kote kuna et puis na bisi yo suka soka babandi bangomi balé soka babandi ko encharner sur comment moto mobu au mona ka suka moto wana kufa azoka problème moto wana su problème yanningi moko na Mida na essayer de Panama ndeko belle vie ndeko Sila ndeko Peshanga ndeko Dinana ndeko Karine Pala ndeko Top ndeko bref bandeko nyonso ba comédien wana o bazana part na bango ba ko tirer leçon te o comprendre que na minute oyo to primer nanu ba valeur. Il faut sanctionner Mama Sila. Divergence wana nyonso. En tout cas, il faut sanctionner Mama Sila et son groupe pour que wana selon analyse nanga. Il faut sanctionner Mama Sila et puis son groupe. Ça va être quelque chose de donc, bien. Donc, ça, on a vu aussi là. Le respect est comédien on va sangana ki olukaye po ya mona ki ba yo senga pardon. Ba tomoli Mobutu. Yangwana pe bazo ko pousser nani Viviane asenga pardon. Viviane yo faut senga. Donc bino bo sengela batuka pardon. Il y a un dernier mot pour toi Kabwana. Tomela Coca. Tomela Coca. Coca ngwelo etikali hein. Etikali nango noko. Eza prompte. Et bon chaque jour faut aussi. À l'honneur de Bobo Manoka na Paris. Bon séjour à Paris Bobo Manoka. Soko kutana essayer de Panama. Sola na. Au côté na parler au fandi boliki cette soirée moko. Populiste. À l'honneur ya Bobo Manoka soko kutana bena nani Mida. Yara France mais à la parité. Azana 3. Azana 3. Toza dans la news. Ah na 3. Toi la news nyonso azana 3. Ah. Toi la news tout. Azana 3. Siko 3 bino bae bozala kana France wana. Bo yebi 3 eza côté nini. Toza na nyonso na mabouku. Donc eza lokolo la tota la yonde ozotambola bo. Ta oyo. Toko bomé rapide seconde. Ta oyo toko cheka boy pa akwei. Et bien tomber jouer en lati talon. Batu batami baleki bino na mayele na degré. Donc ça dit to kanga ba kwen nyonso oyo bino bo fungula ki fungula. To kanga ngo malembe ti ko zo alir mo bo et katani papa dédicace pour to kanga. En tout cas merci beaucoup na bande ko tout batali biso. Mama Emily Setima Yinga merci beaucoup. Aurélie Mafuka merci beaucoup. Famille Libota Mobimba oye. En tout cas merci na ndenge bon société à soutenir biso et puis ngana o bisabino kaka tout ça l'effort tout chaka maman na biso belle vie na ba prière parce que en tout cas ba dongolo miso ba tche vraiment makanista bango mobimba bato batanga kombo ba comédien ba comédien o batanga ba kombo ba comédien na ninga mabe suka comédien to comédien wana azwa likama banda banda ikombo belle vie na munoko na bango ba otika te biso peto tika mabondeli te to soutenir ndeko na biso mwasi ya na biso leki na biso mwa na biso ndeko na biso mwasi ndeko na biso to soutenir oye na ba prière ça sera quelque chose de bon. Je vous invite tous d'aller s'abonner na Belle Vie Télévision
229 000 abonnés. En tout cas, opération Ezali, toi envahir Internet Nelongia Belleville. Ça sera quelque chose de bon. Bipa Nyoso Kozala, quand on dirait. Non, mon moins clair. Depuis, on dirait au côté à Mida. Pour mon autre, on dirait Coca et Pétenga. Coca Boy, la monnaie de Coca comme il se connaît là, petit talent, mais. Voilà, mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. C'était un réel plaisir pour moi de recevoir Yams Yambe. Tout soli bien. Objectif est que nous devons cotonner ça Internet na ba valeur. Les comédiens, nous vous aimons. To lingabino mingi, toza contribunoté. C'est plutôt. Nicolo on a pas mis si peu à fâcher. Ba fâcher beau pe manan. Fâché Zuma, Bopé, Manon, Migo, na Miss Lolo na SD Panama. En tout cas, il faut. Te bakumbona awate to kabona. To kabona. Lobego le kalelo. Lobego le kalelo. Merci beaucoup.